Constipation verbale ya ngoyo. Oya zaina batu ya koyoka yoka. Bien. Papa pas bien. Azati na anga mona. Yuko sanga kabulu beaucoup senga otindela $100 na senga ki opisi ntenga. Et nana pour ces $100, faut la c'est long quelque chose na moi site. Ça vaut tindela na pourquoi alors? Merci. Appel vidéo, ils ont un problème. Mais ils m'ont évidemment kinat. Ils sont méga chers. Moi, je n'ai bien aucune appel vidéo. So morning à l'invité, c'est un anango. Eh. Tout ça, il a net sur la canne à réseaux sociaux. Eh. Na swa na kakutu ana kin moyen kutolo bezati. Bamsu bandima libala ya réseaux sociaux te menga ndimi ngo. Ça va ngana vanta papa et puis toze la bino. Ka kuku sangate ko inane to solano kabu. Ça va problème te. Bon, y a samedi alors. Nane sengo kutu n'invité suna bandolo bandeni pour comprendre. Bamsu bandima libala réseaux sociaux te menga ndimeli yango. Eh na swane la kokutu na bandeko nanga. Bon on va sa papa. Non ebisa papa. Constipation verbale ya ngoyo. Oya zaina batu ya koyoka yoka. Baseke ayina makambo ya kusala. Muzabana nanga. Tangu yo deli sovani sitata wi papa na bezo kusula na yo na bandeko. Na zuka yo barubaka bafunasi barubaka. Les linges sales au se lave en familial. Ce qui peut dire Cambodge avec les linges sales se lavent en famille. Nengo lubiwana. Ce qui peut dire Cambodge avec ngata tata avec te boibana ki entraîner wizi tona norlin tona black ou ku expliquer to yeba ndenge ya kubongisa. Delis. Nazo yo kayo. Papa ndé na 20 bino awa. Bon. Nazana mina nga moboy. To sola ne pe kala to sali au moins une année déjà. To solani na ba réseaux sociaux papa. Ayebisi ngai il fallait aya na kin aya obalanga. Na yebisa ki na vendre ba parents na ngai to solula to yeba basala ka nini na famille biso. Yango bomoni réunion songa 27 bino yango. Delis. Bon, tangu lubiko jaga na mi camarade. Na yibiteke camarade na yo il faut que jaga clair pa tata na yo. Aja fiancé ou bien aja ami. Oui, oui, ben il y a besoin de comprendre que ami y a n'engagé pour couvrir sa famille, kubenga banoko na bino nguzuru bawana. Na jui bateke na kubenga bango par rapport à les Camerounais. Il y a besoin au clair nga.
Lubana nga papa, ami. Aja ami ya boye, tout ya boye. Pour comprendre c'est quel ami d'abord. Hein, maman? Papa, aza fiancé na ngai. Ah, Delis fiancé. Mais où est-ce que comment? Yo, vous avez un fiancé, tata na yo na yibite. Ngambili na yibite que moi na nga yo fiancé. Fiancé la mboka ni. Bon, papa, excusez, Délice. Zela nana, petite sœur. N'habite bino baleki na biso abaswe bokola ndenge ovandisi tato aboti biso ba grand frère na yo. Ozoyebisa biso fiancé. N'habite soko ba mwana ozoloba. Fiancé abima wapi na famille nini? Non, famille za poubelle ta. Pe mobali yango aza na poto, biso toyebi ete. Donc yebisa biso ami na yo. Eza mabete. Tobo yango te me yebisa biso ami na yo, foto mona mobali yango. Tata na yebite so na zolo ba mabe. Te olobi mabete. Ozolo mabete blague. Ponga moko milinga je suis tourné. Ponga bana na boti bino Delisi ala leki na bino ya suka ya mwanzi. Nana la kisanga mobali ni tege fiancé. Pour fiancé la mutu ayaka na famille, aye apesi quelque chose aye ko se présenter. Oyo libote yebi ke fiancé. Oui tata. Le gars que alo bana ba terme ke aza ami, aza na besoin de que aya à se présenter comme fiancé. Oui. C'est ça. Yango te maman. Au fait papa, nayebi ke na lobe mabe, mais aza fiancé na nga to wumbene na Facebook, to solani na ba réseaux sociaux papa. To sali au moins déjà une année. Mais ayebisenga il faut ayakin ayako balanga akosala nyonso mbala moko ezala prédote ezala religieux o coutume bosenga osala nyonso mama kasi bali baka nengwana te mama tangu lubisinga ke papa azali fiancé manya na poto we kusala nyonso tala tata nyonso botaka bana na ye po basunga ye uzali mwana liboso longo linga soni donc plaisir nanga ezake kumuna tata nyonso botaka bana po bana basunga ye lobi ningi bali baka ke bomengo ya vegle eza senjeta do simba pona nini yango nde kosala ke conduire tina wese ti esika lutambula ndenge mona biso baboti ngai mbilinga ndenge na bomengo na ngai nde bino bana parce que na ko tende ti wizi grand frère no sena aventurer donc ajo shoot tele ni sebele joueur ni ujana ni équipe nationale lekilelo ya fiancé parti ya poto ajo ya mbala moko abala ya honoré c'est une avantage usé ya moko gaël je joue tananga te fulu de la cabine parce que vous produire rien dans ma maison ici. Nayoka. Yoka. Ce qui te fait dire, tu fais pour ma camarade. Hein? Je suis assuré comme si vous avez besoin. Quand on a, quand on a eu le lait qui n'a bien d'abord, a joué personnaire et famille. Tel niveau ya world de mes famille, ni tel niveau ya world de mes famille. Fiancé, il était ami, direct Malamoko Poto, il veut venir à Kissasa, fiancé, prédote, libola, religieux. C'est honneur. Yo, bando kubeta football. Tu fais combien? Maya tika borgay, hein? C'est un tika no borgay. Là, kuteka borgay. Non, auto sanga. Oza yaya mais tu ojo pourrir rien dans cette famille. Tata. Non, comprendre que makamba petite sœur na biso ekomi pona obanda ko humilier ngai étant que chef de la famille ya liboso. Okomo kitsanga devant baleki tata. Papa. Kulinga tu na vie aujourd'hui né tout le la blaise boula. Tu fais l'orgueil mais tu pourrir rien Maya. Na bota bino parce que mwana nyosho ashunganga mbilinga na uko bota bagaya zoro na ndaku tata boti bana vous produire rien dans ma vie tata on est ya Délice le so abali le so ki akepoto OK na poto ke ça la famille on a banana ba okota baza bana biso ils ont la famille non je serai pas content de ça non tata ya liboso na famille mutabimeka ngeba baga muteliboso ndela kalibelo Yoko mikubeta tolo teke pour les gars. Non tata. Oza no ko ya malaka oyo ya kubota. Kozwa ya mutu eza kobota maliboso ta. Kozwa mutu eza kobota maliboso ta. Être le nez de la famille ça te faut liboso mutu lo mutu na vie na. Non tata. Ou soit ngaka ibo pesa en respect ta. Eza ka tata. Okoyi milenga devant de liste na wizi baba petit ngai. Yo bandanga na yeba yo mukroni na sina muna ko yina chercher papa prendre yango yo pona ndako a tout trimuke j'ai rien à foutre lelo bosani ba bien fait na nganyos ko na leki azu ni bala non ngana yaya na kotika la yaya ko kitanga jamais tata kendo ko ndako yo moni ya yo kubonga kendo kuvanda je travaille ici c'est moi oui biteka na travail au travail non tata faut respecter ngai na camarade non na moi na liboso tata pour la libala poto
libala ekufaka mais famille kabona Yo, monsieur. ouais je te dis naza mwana liboso ko milenga te ouais je pars Dégage. bon lukangai Gaël Zéro Grand. merci Tu fais rien dans cette c'est famille. qu'important je étudie Tu fais rien. Aujourd'hui, trouver les lots. n'importe quoi T'as bien aimé le Sagananga, hein? Donc, vous y allez dans le club, c'est la bonne famille. Yoka. Vanda peti. Yoka nani, trésor pour tout. Yoka nani, bien merci, Mokani. Oui, 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 Papa, na bien. Yoka si black ndaki bon. Akia. Akinde pa ozonga nika awa. Ezaka ndé kanda ndé mpe sali yakini. Yoko ne yo to yebso papa ko ndé ja tout liboso de liste. Dé ça sali kina biso ko ndé ja biso te. Ngabalo na obeta lelo. So simple papa. Yoka se zabeba nani. Ba putu wana ozo le bana. Afa ba kuma bo. Bazaki bandini. Bazaki lokwa ba biso te. Bazaki ba finga ba famille. Yondo ne mundo ne kishinga bu tata. Na yebso ko mundo ne kishanga bu. Un jour na famille et simba obeta nga maboko. Ndozo beta mundo okomi na ngamba delis. Ndepe un jour ko okoma na ngambu nanga. Yanga na kabol na nga famille. Na lobby o eza clair. Lelo songa na voyage bino pe bobonga na sima na nga. Wana etali papa soko okabola famille wana etali ngati. Et c'est que na kaboli famille. Et ça vérité, mon vérité est mon blessé gabato hein. Oui, il me connaît que dans la vie, c'est mon fils mais Gaël Zéro il ne produit rien. Avec Maillard, na quartier ba pesa comme blesse boula. Pour cela que na tango ala te fashion jour net tellement mi charisme. Mais au tel na push il est gozati. Maman, vous allez mundu ya maman na ngati. Tout que tout cela ba noko no foyer ba ku kipe ba ngote. Abugata bale ni ujana ni ata équipe licence foot exact. Tata. Ouais, là, bah, rêve. Vous rêvez, vous n'avez pas ventilé à faire. Vous rêvez, et aussi ma papa, un jour, ils Si je ne suis pas, je suis d'accord avec ça. Constipation verbale ya ngoyo. Oya zaina batu ya koyoka yoka. Merci beaucoup, Bandeko. Bishop Munoko Mboga na Bishop Lubaka. Tusenga mpidi mbomala. Ili nkurubaboya. Kata vipère tikangu mapole ki mula mulai. Donc ça veut dire kata likamuna muku na mukuse. Babokilo na yoka ki maluba na bino. Pe libota nyonso esepelaki na makambo oyo buyeli. Tuyibi nyonso. Mais na moment oyo tuyambi bino, tolingi tuyeba likambo nini bokoteli pa na biso. Malobele na mboka na bino. Tusali boy. Merci, tout ça. Merci, papa Nenge. Vous avez mis premièrement. Vous avez mis tout côté le pango. Vous avez mis tout le papa, bazati, maman, bazati. Nous copions bazati. Vous avez mis musika. Vous avez mis bambula. Bon, vous avez mis baya penza. Exact. Vous avez mis trop précis. Pour ndekufu azonga yangwana ko se présenter awa toyebana boyo kota na fenêtre ya ninga porte toyebana to sali bo merci beaucoup na jepeli et ba musicien ba yemba kanje mo ba pesa ka lisese linjanja libonga na langi mwasha bonga na libala lokumu ya mwana mwashi lokumu ya mwana mbali shuka senda kwa libala eza sengo pona nga kubalisha mwana ndenga kabadubaka tumoni bino mibali boyebe ebele uri mibali misha ni 4 mibali ka 4 ndenga bolubiki ba para bayete to comprendre mais il faut tout yeba parmi bino ndenga bujali awa mubali ya mwana bisho na nani tusali boy. Merci papa ngai kama changu naiko représenter famille mobimba comme Zonzi mon petit frère ngai obeso oyo petit frère Meti noir muté ko bala moi la bino yeyo Pascal Tonton Pascal Neyo. Mais tonton Pascal nanga yeyo papa. Papa il a profil tonton Pascal yeyo papa ta yo moko papa. Nani mobali oyo uyibisa kibiso yo moko uyibi bangunyo subaja ba présentation mobali nani bon yo bosa mobali na yo nga ça Pascal te Pascal lié au grand frère na ngai ngai na za lobeso petit frère na propre ngai nde mais c'est Pascal Mazoa
ndenge omonaka na WhatsApp ndenge omonaka na Facebook eza ngai soki natiaki profil ya leki na nga Lobezo mpo nalingaka ye makasi naboyaka dérangement mpo moni nga naza motu moko nayebani mingi nayebani vraiment mingi nasali 25 ans na poto ngai yango moni nalingaka ba dérangement te nde natia elongi ya petit frère na nga c'est moi tonton Pascal donc mutu atindela ko bambongo o asalaka ba makambo nyonso mpo na yo eza ngai talanga bien. Mais Pascal est clair, Pascal est jaillir. Mon bali a bien qu'il est parisien, il fait 25 ans à Poto. Aïe, na bonheur nyoso. Bon je boye pour nous. Alors bien que na profil na ye a tel long ya petit frère na ye. Et ça prometté. En tout cas nga na yebiye. Yi na yebiye ti ya Pascal te papa. So et le bien ni si non le. Pascal ye aza na profil na ngai. Mais c'est Pascal ye yo. Alors bien qu'il a profil. Mais si je boye le bien si on ni na je comprends. Tout ça mi colo je suis responsable. Ba non ko ma makambo yo. Mais je comprends, tu as mais expliquer que c'est lui Pascal. Ouais, c'est moi Pascal. D'ailleurs, je vais te voir. Je vais te solar na téléphone. Je vais te voir nanga. Et angwana vraiment. Aïe, tu vas voir. Mais c'est Pascal beaucoup d'honneur sur toi. Parce que la famille est mon nene. Bah nous connaissons pas Bazali Major Jean-Paul. C'est un officier à faire des chaînes. C'est un grand major à un niveau du colo. Bah moi tu vas ma camboy. Tout ce plat qui est arrivé na yo. Biso bena famille n'a pas na biso to ngata tena ina ndimi yo. Soyez les bienvenus dans cette ma famille. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Merci papa, merci. En tout cas papa nga no bala yete papa. Papa no bala yete. Pona ni? Mais papa mo mutu nete boyenga no bala yete papa. Utaza nkuki boyenga no bala na yete. Kama unayo kwa nini? Papa. Omo ni kana yete no bala yete papa. Soki za yende no bala, ye no bala yete bosunga nga papa. Mais yo moko lenga na Facebook, yo moko mona ki na profil. So ko bo ye pona ni? Papa profil na ngeza mususu, ye za na nkuki ata yo mo papa. Na bala mtakuki no bala yete. Papa. Mais je pas parce que j'ai vraiment besoin de monsieur. Pour il y a une humiliation. On a besoin de bana yibi so kema na yo hein. Alobi normal papa. Hein papa. Pour azo comprendre te parce que demande chaki profil ya leki nanga Lobezo yango wana omoni esali mo confusion profil vraiment la vérité faut tenir appeler on yo je pénaliser ezangai azo yoka voix azo comprendre yene toto Pascal nga na vanda kana kini te mais la kamonenge ne koza ko ignorer te ignorer te hein et ça bongo omoni africain c'est comme ça oui eza bongo papa masanga bien ngo bele ça wana biloko nyonso bosengaki libala salama qui pleut, qui neige, ngani na bouti bango. Ko dépasser d'abord des études. Minerval, chez maternité, il dépasse beaucoup. Et si on a battu la gamona nini, abala. Mais c'est Pascal. Papa. Ou beti masoro na yo. Vous avez 25 ans na poto. Si vous n'avez pas permanence, vous allez dire que vous avez l'indestin. Tu connais François Hollande bien? Bien. J'ai mon tout le monde dans la famille, j'honorerai. Papa vraiment félicitations parce que les bossons dans ces pays où il y a d'abord ouera. Non, oh petit frère. Petit frère nangai. Baba petit noir. En tout cas, soko moningai omoni vraiment yi. papa ouera leye. Papa, ces pays, tu es d'accord avec ça? Non. Yo. Papa no bala yete. So mayano solo black solo batte ku tiringa charge nyonso, on fa simi na ko kimia. Donc bobo yango elenge ngwana tata moboti biso bana na kati ya famille toza bayaya toza mibali to marchaka to tambulaka to mona makambo ndenge lekaka na kati ya famille makambo ebandi tongo na kati ya famille to sololaki ngo na famille to vandaki biso tunga na vanda na bapeti nanga ma emiliaki nga liboso bapeti naloba kutu te lelo tomoni vérité bamemeli biso jika soi-disant akenda po tokala. Retirez la parole. Non, retirez-te. Neni, tata, laisse-moi parler. Na yaya kata famille, na famille c'est moi. Au petit nanga. Si vous y a lingi djongoti. Par rapport, on a besoin de dire qu'on a mon irati. Non quoi. Au black, vous n'avez telembo petit nanga wizi. Tara petit na biso vrai bébé. Petit na biso rosa la choix moro boya mabete tata dit qu'on a ma position on ba botanini. Black. Na moni siku na famille na ngai na moni ke vraiment ndoki ya famille na ngai bosa bana ngai na boti maya depuis nga na bota yo
osolelanga kolia awa nazobokolo yo awa oza mokolo ozokilezanga ma batrinkelke mais tu fais rien dans la vie oui dégadance obetaka bana na équipe ni oza na licence papa excuse ngai baza bandoki ya libi ya ndeko na bango ya mwasi oyo tolingani temps ebele nasololaka na ye chaque fois ayebi voi na nga mais lelo soki akoboya ngai nakokamwa makasi ngai natindelaki bambongo ebele nakoma yango awa mbongo oyo alie mbongo oyo ngai natindeli ye apart ya makambo ya libala oyo eza 3250 dollars 3400 ça c'est un diamant. Ah bon, voilà. Oh, déjà, il y a lié. Je souffrirai à 3150 et les d'autres, près d'autres, paye accompagnement à mon vie. Papa, merci. Bano baza bando ki tala niveau ya boye, a vous doit dépasser 3000. Papa nga bina na obala na ngai ete papa na obala ete. Bon papa, na koloba vraiment ebele te pona lobaka mingi te. Kaye nanga oyo eza témoin, pe témoin oyo atika ka bambongo atindelaka ye vraiment ye. Oyende azalaka pene nanga mingi. So na tindi mbongo yenda zwaka apesi. Mais lokola akoboya libala, problème eza te na Kinshasa wa basi bazebele. Basi bazebele na kokoluka koto. Eh papa na lingu tukuyoka lisolo wana te papa. Mais ya mutuya ezali facture mbongo nyos oyo yanga lié 3400. Combien 400 dollars? 3400 dollars. Wazongisa. Tukuzongo wapi papa? Te papa oyo comme bozo be comme ba bêtise. Yé tomba lingana na petite sœur na biso biso tozalaka. Bébé na famille. Aka ko se représenter wapi Kazaka? Non papa, comment expliquer? Papa poser le cause son bon moi. Ve yoka. Papa. Petit na ngai. Ah, oh maka mnyo bola sa biso ka. Hein? Ta petit. Non, mais là t'es tout le mois, tata yo luka biso. Ngana moni au commis des autres. Allez papa, allez beaucoup. Non. J'ai tant na position te tata na position tata uzano nan non uzano nan papa malembe s'il vous plaît fanda nalobi ya malembe oh malembe pardon patron s'il vous plaît fanda patron aux endroits fanda patron aux endroits ko fanda s'il vous plaît fanda s'il vous plaît fanda Moyebi ngate. papa nakibobola ti nakibozwi na yo to nakibo normalité na yo opresenta biso bana oyo obalo bande balo balelo ba itika bisanga wera wera pardon excusez de la forêt bonimbi c'est pardon Tapa makamoto yo kangote so moni musu makambo so biso ke tika na mo ne bosa makambo na bilo buzo biso yo kango sute ki joueur comme ça ngo so na licence obata na équipe nan non constipation verbale yango yo oyo azali na bato ya koyoka